jazz na biso na kutano na ko beta yo pona si soka carré fona beta yo jazz na beta yo pana beta te pita na ko beta yo ozoka no te me ba passe oyoka o kamo et puis na ko zwanzete na tubio na kotisi yo na fwengi nao na bana mtana beti na balolo na sitete na kotisi yo na fwengi nao bola papena ko mafali na mnaona yo ndena obetela yo yo just ndena obetela yo oza maboko ka boye obine ndo sale pa fifisi wazi et puis na salango na luko na kasafu na terrain na obetela na mabele na yo et en effet on sala on est moto telo yo sala pour ça le te pour à moi si pour osko to le beza vérité na obeta yo donc just na beta yo ndena obetela yo ndena beta ki fifisi wa muke na beta yo na niveau moko o mona et puis na no tambola kana nteta kamundele ya bloc loko esa mulai na kotsango na fwengi ozuna nota primo côté OK ozela biso prio représentant ce qui est liberté ce qui est nani so chargé de toza na poste na ngote toza na poste ya ba trophée musical toza na poste o la biso ba trophée musical pas de trophée banal et puis bopona na bino o wana msala ta ba ketcha minene ya triple semelle yo pe olataka veste se kangi yo soko omona kamu so kangi photo na bato mona na rati tellement mukuse okunda il faut pas passer ta maman like quand même l'internet ba tout ba petit na ngai ba tout ba petit na ngai malele petit na nga masana yo ken piana petit na nga masana yo bon siko yo boya ki petit ndeni pour malele pire yo masana yo petit na nga ken piana petit na nga batu ni binemi a fali nyoso o comme si on ba camarade na yo pour complexe eleki yo fallait aleki yo na musique aleki yo na olata aleki yo na beauté aleki yo na taille aleki yo na succès pense to bitu tanga ba madame yo za madame te moi to comprendre madame ya te po yo antela te Alda pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda
nganda taba awa musale sala markitoko tuna ngai nini chaque week-end babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chers amis internautes, quand on est général et Tumba, on a fandi le plan client général. Pour nous, ok, on a la show babi Sarah Yogo gaz na gaz mamot. Ataba saline nini gaz na gaz Sarah Yogo gaz na gaz. Na Luanda ba kokate, babi na Brésil ba kokate Sarah Yogo gaz na gaz mta kokate babi mamot. Sarah Yogo gaz na gaz, babi toujours dans le système à film ou na film. Tant que biso tozo bit na quartier la tempenda tant ngana na ke tourna foridol. Yo na indimite que yo ça qui na ba 7 ans hein. Parce que mbalo bozo ndima ki petit te bozo ndima ki mukolo to boy bozo na ba petit. Parce que ba petit. Yo ndima ki petit te ndeni. Yo za série 8. Tant fallait que les potos yo jiba o menona na lokolo. Un enfant abandonné qui n'a pas de père, papa et maman non stabilisés. L'enfant traîne dans la rue. Jibazuyo. Akoma ko memayo, akoma ko tindayo, ko pensele ba sapato banini et simbité après yanga maye ko zwayo, azu apesio no mikote atangisi au classe ayo mema. Oza yo kena poto na âge ni. C'était pas 17 ans ou 16 ans. Petit nangai. Oh makamsu na vu boya ngote. TV za radio tebi. TV za radio te. Biso na ba fali to ba génération moko biso ba momi na bango. Yo kuto apeti nanga musika. Yo apeti nanga musika. To boite. Nani fali apeti ya chokoro. Mais yo za peti nanga musika. Yo apeti a faliti. Nana ki peti lingo boya. O boya ngo poani. Dans lingo boya ngo kaka. O système kaka. Bon yo finga fali a okata kovo pasa na libandi. Et bon yo suko kovo katiani. Okufeli nani? Pour que les agis okufeli tata to mama bakati okuvo. Papa abina kufa ko kendaka ta matanga te. Pour mama abina zali naye. Ndima ko tembesila. Lekinga sisa tembe. Omoni ba réunion wana nso bozo sala. Omoni mbongo yozo pesa wana ba camarade na ye pozo ba information. Ngana ese ba camarade ni baba zoba. Muto bino bo matisa ki lelo. Bozo linga bo kitisa ye par jalousie et abuzoba. Si fali cool, si ba bo coulé na ye. Bo coulé na ye bo nani Patrick. Biso tout au coulé na ye. Mais équipe na biso zo gagner na nous zo comme au Polonais nini. Bozo qui n'est pas garçon mo boya mukuse akonda asa mal répété à la sexe na internet yo pena ndio vandi wana mwana na yo azotala mwana mobali azolala mwasi na internet anasi kwa kuta ina mwana nge sala tozong sa ba image akala magizembe va ba image akala zate whisky ba image akala zate moteur na biso il est Clark ba image akala zate tozongi sela moto na panga aza petite wa petit pendo wa petit mukie wa petit penza kande baba ki wa petit ndima ki petit te bozo boya ki petit poani ngapo na ngapo bozo boya ki petit poani
Pour appétit nanga pas nango appétit musika. O appétit nanga. O appétit on va falloir ba génération na biso. O appétit. On no c'est un problème pourquoi? Pourquoi on c'est un problème? On c'est un problème quand pour musique nous obété ça ma bé générique ils ont réussir té ou obété ça ma bé nous so ça la bé. Yango ngo kenon na ndé mususu. Non ko kenon na ndé mususu té. Tout ça la concurrence loyale avec la musique au blaze boula lobi betande yembande binande. Yo musique ezo simba te yo zo kekana makambo ya bako swana bako bunda bako loba makambo moto moni mo ngo konto ebite so ngo ma chancelier so kinini oke ko lokota so kinini ba pesi okula so ki représenter ozo oyebe loko lingité t'es pas un musicien ou t'es un musicien. Moi je te pose la question. T'es un musicien ou t'es pas un musicien? Si t'es un musicien, ou petit à Fali. Ou petit. Hein? T'as un baboué sous les pas azouria, pas zouzou. Hein? Non, on a coco dilasso, non, on a Edi Badiata. Moté ma nana Badiata. Pour comment nana Badiata? Abala déjà. Non, t'as la non, on a Wivine, Moukoko. Ya nangai Belinda, Diakiese. Hein? Goreti Louvezo ya na ngamoko Jolie Maya la madame balobi mama wiva elengi Jojo Abiba so zui libanga te c'est que libanga no inspiré c'est que libanga no inspiré babi na vie sacré libanga mi ve na sacré ntoto a Christ papa Moïse ami libanda moi bi babi ba mususuko ezo sala bien te ezo ridiculiser yo. Concentre-toi au ça la musique y a bien. Concentre-toi à ça au lieu de créer des problèmes inutiles. Ozo distraire batu na makambo ezo sala. Ce que le babimba lobi mo eloko mo boyo sala ngo grave pour musique ezo simba te. Ozui na nota primo côté. OK ozo la biso prio représentant ce qui a liberté, ce qui a nani so chargé de. Toza na poste na ngote, toza na poste ya ba trophée musical. Toza na poste o la biso ba trophée musical, pas des trophées banals. Ça c'est Mani de John qui parle, le général Etumba de l'internet, la reine de l'internet. Mikolo eza www.com ituni mendaya. Avant émission il est faut comme bon. www.com ituni mendaya. Internet est comment internet c'est le comme internet comment ituni mendaya. Ndona. Lokuta elekio. Lokuta ozana ngo mythomane. Et puis bopona na bino na bino. Oh wana msala ta ba ketcha minene ya triple semelle. Yo pe olata ka veste se kangi yo soko. Omona kamu so kangi photo na bato mona na rati. Tellement mukuse okunda. Il faut pas passer ta moi moulai quand même. Hein? Ah nzamba yeba kabi oso na pied moulai na pied mbinga. Alors, moi je suis désolé pour toi. On a vu que nous avons petit ma casse, nous disons qu'on a petit. Yo âge mon afali, t'as mon n'ingana, il faut banga mon colot. Nous t'as mona, moi il bosse, il faut banga. Tant il biso ba olax, lui biso tant ba olax, yo moi, biso so stala il est à 100 ans. Non tant ozo loba, yo a petit, te bazo sekayo. Il faut respecter les grands. Ça c'est fatal de respect. Quand tu es un petit, tu es petit. Hein? Quand tu es petit, belé na internet, tout va petit nangai. Tout va petit nangai. Malele petit nanga, masana yo. Ken piana petit nanga, masana yo. Bon si ko yo boya ki petit ndeni. Pour malele pire yo masana yo petit nanga. Ken piana petit nanga. Hein? N'importe quoi. Hein? Makambo yo zo sala penza on est normal te. Ozo linga o distraire biso na makamba pamba. Ozo linga o distraire biso tant que musique nous zo simbate. Hein? Obimisi combien de générique ou zo simbate. Yo penza baba kama musique ne simba. Il faut que ne koningisa pena stade. Oyo pena ya kwetu kuna. Obalo yango boye après musique ne simba. Hein? Talakaka, Manique de John, n'a expliqué que
Nengo zawana tika ba polémique ya salité. Fallait akati kovoyo kufeli mutu. Yo baki 5 point leader na so azo kima libande. Bon yo kimini. Okufeli nani? Omwasi. Batu ni binemi a fali nyoso. Okomisi ba camarade na yo. Pour complexe leki yo. Ozacha sir na garçon na journaliste ozacha na misuni na obeta ye. Jazz na baso na kuteno na obeta yo. Pona si soka carré fona beta yo jazz. Na beta yo pa na beta te pita na beta yo ozoka no te me ba passe oyoka o kamo. Et puis na ko zwantete na tubio na kotisi yo. Na fwengi na o. Na pa na mtana beta na balolo na sitete na kotisi yo na fwengi na o. Bola pa pena ko ma fali na mona yo. Ndena obetela yo. Yo just ndena obetela yo. Oza maboko ka boy. Obine ndo sale pa fifisi wazi. Obine banda okimant. Mbalo so na place so na kuta no just na ko beto na ko balolo pe mouvement na balolo na tumba mon nzeta comme de na cotition na fwengi. Oko kimi na omba. Yeba ke R9 ozala wana. Omani R9 l'imbattable a ozala wana tano ko beta yo filmango. Ngapa na beta yo jazz na ko bana poto nyoso na promettre bile na beta jazz. Na beta na côté nzeta comme de la fwengi. Et puis na salango. Na luko na kasafu na terrain na beta na mabele na yo. R9 ozala wana moto telo yo sala. Pour ça le te pour moi si. Moi si le quoi nga. Pour osko to le beza vérité na beta yo. Donc just na ko beta yo ndena betela yo ndena beta ki fifisi wa muke na ko beta yo na niveau moko o mona et puis na balo tambola kana nteta kamundele ya bloc loko esa mulai na kotsango na fwengi po lapa po yo penza ta ba filmer neta ba publier que na beta que na kotsa que nteta kamundele o lapa po yo na ebelo eloko saloka yango wana eloko saloka yango wana tala misuni kwa koko akala baba na mikie me bokoma lokwa bakoko ya bolinga soko ndima kimwa mkete bokombi nyonso mikolo lelo bokoma mikolo bokoma kita age le bokoma mata age me mozaki ba mike ka akala te awati ngana mwana mke babengi petit mbala moko ko mukolo alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekoma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José so ken pia na camarade na petit nanga c'est que yo penza petit nanga musika oyebi ngasko yo petit nanga bo siko pa fali ozampola fali ndeni o fali aba jona biso biso siko to ba petit na ba iyo siko to andoki meluka na musana muziki simbat luka musana ya muziki simba petit frère luka musana ya muziki simba petit frère muziki to simba te
baloka yo parce que bima sans bénédiction zonga epa ya papa na ya bénir yo musique simba mwana bima na lipamboli te na ndako na bango atatelenga na ndenge wana eloko moko te simba pona ye ye mona atenga na internet simba po nga papa na nga bénisanga et bon yo mwana libobi mwana libabe petit frère wata petit frère luka ozonga epa ya papa na bino Alexo na sama kolo musique simba po ya biso il s'est éternisé là où il s'est éternisé dans le siège de King le roi bino nyonso bofukami bino so ya kofukama bino nyonso bozaka wana so balobi sali boche sali adorer le King bino allez arrêtez aujourd'hui bofandinier c'est ça j'ai que des bons mots fallait aller que na musique aller que na olata aller que na beauté aller que na taille aller que na succès. Parce que tu as dit madame, yo za madame, tu m'as dit comparer madame yate. Po yo antela tela. Yo ambe. Mukomo te mutaka la fali ba relaxation na internet. Ya yo esambwa. Non mona sexe esambwa ndenge. Dans le sexe on peut zapper ya bien. Ezaka lokwa ya biki. Soma sa kosolika ebimi liba. Bon siko, mobile ndenge wana. Pena ka sonité. Tu es vraiment donc la honte de tous les leaders. Ou appelle leader T, ou appelle musicien, ou jeune talent. Et puis nangana yebisa eloko moko. Mbongo oyo ba mama tokos ba pesa kayo me ma prince na poto zong c'est la ngango. Et puis zong c'est la prince passeport na ye. Makanga identité mutute. Mbongo wana passeport asala na mbongo ne passa ke na ngolo futa eloti. Eza mbongo na ye. Nda sala passeport. Et puis de 3 nangana yebisa yo. La kisa qui chassa que prend sa melaka en Atlantique ko ka sonité. La kisa monde entier que prince na concert Atlantique a oksanga soni pour atelemisa batu de 2h du matin à 5h. A oyemba ba pezaka ya hotel. Alda